Bandeko mbote na bino ya mingi. Likambo oyo na koloba lelo nayebi ke likambo oyo eko blessé batu. Mais bandeko na ngai na âge to komi na yango tokoki ko vivre mingi na ba mensonge te. Bandeko programme na ngai kombo na yango Ana ne Congo. Programme yo kombo na yango Ana ne Congo. Oyo nyonso tu alingi alandaka ba makambo oyo biso toza ko lobela mingi surtout ngai na tchaka na ba programme oyo ezali mingi basé sur l'histoire ya royaume Congo. Ezali mingi basé na ba Congo oyo Angola partout ba pasaki ba histoire ba contribution ya vie na bango et parcours ya vie na biso ndenge to tamboleli. Bandeko bolanda nga malamu na oyo na koloba. Oyo akokota na YouTube assez enregistré, eza nango gratuit na YouTube okomikaka Ana ne Congo. Congo eza avec K, non avec C. Okomona ngai kuna et puis na YouTube aussi enregistré, o cliquer cloche wana okomona chaque fois toza na vidéo na nani oyo na YouTube okozwa yango directement, oza na moyen ya kotala pe soki to parler si histoire oyebaki te oyekoli. Soki pe yo dans ba information ko pesa biso mais toujours ba information moko précise s'il vous plaît parce que pardon nous surtout to blaka to vérifier yango. Donc nyonso na lobaka ezali vrai, ezali vérifiable partout. Donc oyo ezali a solo te to parler yango te pour éviter ba problème. Bandeko na ngai lelo yo na kolobela likambo moko on nazo parler mingi pour la communauté angolaise ou ya ba Congo ya Angola. Bandeko na monaki vidéo moko batindeli ngai, vidéo wana ezali ko parler sur nga. Na vidéo wana parce que ezalaki ngai nazalaki invité na anniversaire ya ndeko na biso Dokis Kosi. Kaka Dokis obeyi to benga fi Dokis, afana na club common. Binstu boyebi. Donc vraiment n'a pas parler sans réserve. Na lingité que ba vie a biso batu to kendeke ko sala ba kombo na biso na ba kombo ya batu to profitaka ndenge to mesana comme ça to profitaka ko sala ba kombo na biso ko finga ka batu au lieu que moto bondi makai oye azali. Bandeko nazali nanga parfaité. Naza parfaité. Mais vie nanga en Angleterre eza juste droit. Nous boye bien obino bangolais. Et na kosala défi na nyusu to ngana ko loba. Oya kana ba histoire correcte. Comme ça, allo bayango. Bandeko nanga ba tindelinga video na watu mingi ezalaki anniversaire ya Dokis na ndako na ye. Na anniversaire wana soki na zana bonne mémoire alobi na ngayo leki zwa parole na anniversaire na ye. Mais bandeko soki ye a pesa ki ngana zwa parole et si kana mikolo bazalaki te bazwa parole anniversaire na ye parce que ngai na yebi ko loba yango na tina azwa ki ngai na zwa parole. Soki bomoni oyo ngana lobi maluvulu lo katola lupanike mvutuke no momabu ke bobelenge maluvunu. Na kati ya video wana na lobaki kezali anniversaire ya ndeko na biso yango to ye awa dena loki en anglais. Et puis pona ko pesa elo kum ko pesa e valeur na bato bazalaki biso bazombo to za bongo. Vobila ujina mutu fete komika denka ki muzulu
ofuti banke bindungu oshekemo mudiambu ekumbu dienda biso bazomo toza bon foko kumisa mutu de foko créer makambo puis esukali moko boye pour ça le kumu na mutu wana. Donc moi j'ai ajouté vraiment dès que na kende na biasi tant que ma mboka oyo toziba aide na ye, c'est grâce à lui que nous sommes devenus oyo toza lelo. Et c'est là qui une façon ya kotombola ye. On peut moi le kumu moko boye. Parce que botie vidéo yango sikoyo na ba réseaux sociaux botie yango na tina botie yango teke pona non botie yango pona ko ridiculiser mutu moko boye ko minimiser mutu moko boye. Donc botie yango na mauvaise foi. Mais sikoyo boyo ka réponse nanga oya bien. Dokis na vie nanga asala na ye nga eloko te. Parce que vidéo wana soki Dokis a tie yango te, mutu tie yango chimblo. Parce que chimblo ça na problème nanga. Alors si quoi, on a ouvert envers Bino. Ouvert. Donc sans réserve. Oya ko mona ke no azali déranger, ayebi singa. Au lieu que alba na bakwe na ko yana misu na ye amoni nga boye imbene tango bon na ko bisikoyo. Ba fasi msusu ona bomba kawana. Siko na bimisa yango. Nazana mukolo na kobanga te kote yani mbuta opita. Ndenge bosala kofana na bakwe na bino kote kubenga mbila. Mutu azate kwa za mukolo akobenga mbila zwingai azomisinga na ngola azate. Lokolo ba pesa kinga parole vomu bobo muni nanga fete kudi krebi ndungu po opesa mutu na valeur parce que zali ndeko na biso yango na lobaki bongo ngai tango na ye na Angleterre na komelaki na ambassade consul na biso kombo na ye Santos Bunga. Combien à consul à cette époque, il y a biso l'ambassade d'Angola comme on a Santos Bunga. Na combien qui est pas naïe que j'ai sali partout à Zali. Mais dans un na numéro ya Dokis, ngabi Dokis na vie na yebi ete na mona ete. Mais na ki na numéro ba pesa ngai pa ya vie Saloma o kawawa. Azaki na mwana petit soko komi kuna benga numéro oyo yako edeyo. Pour comme ça mike. Ah bon? Na komi pe na Angleterre na bengi ye ayambia ngami no ba pesa nga numéro ba ve Salomon kawa mesiko na lingisi ko gidenga abanga problème zate ba sali jour ba ye Dokis na Manu Dario bango mibale ils sont vivants. Donc na ko sala défi na nyonso je vais citer les noms Manu Dario ba ye na Dokis kotala ngai epai na zalaki na ndako ya consul ya Angleterre ya Angola na Angleterre à cette époque na Golders Green na solo no mais vie kawa donc ngai na lingi na tika na ngamba ka mususu na lingi na ngai musute babina mo promesate adresse à palais angoyo mais tika na kende na solo na mutu ba afongoli ka côté omoni il faut boaka ba bulo awa ni manite boaka na yo mais parce que boaka ndenge nini ote ko boaka ba okeno place moko boye ositoni kino ngai na yo sika na asile eza bongo siko sika ngeza wapi ote yo ko yana pale nanga kuna nde mutu akozwa yo ako accompagner yo eza boye jour nilo yaka jeudi eza ki un jeudi donc aide basalanga na vie oyo zumizanga ngambo aide mo yango wana na makambo oyo nazo sala ya association na toute honnêteté. Donc les kambo wana ya honnêteté ya kozala ka droit kozala ka motema ya malamu donc eza ko plaire batu mingi te donc il y a des gens oyo baza ko liate balingi eloko oyo kufa basonja ki kufa
mais ils ont koufaté, ils ont progressé, donc ça dérange les gens. Donc, c'est ça la vraie cause. Alors, ça là tout, contre la vidéo, pour minimiser, pour ridiculiser, mais bloc on a exaté. Alors, tina moni ki no ba tina vidéo oyo. Vidéo wana ezaki na anniversaire na ye dokisi ngai nazwa parole na pia speech. Na speech wana na kumisiye. Donc soki na tusu vidéo yango na sala ngo tu na kotsa ngo bitu botala yango. Anniversaire ngo eleki soki ba mbula boni anniversaire yango. Des moments 7 ans après 8 ans après ba che yango. Bande ko na kola na malamu. Nazo alors ekokipe jour yango wana na tongo na ye na ndako ye dokisa yango. Alors nani ayaki kuna kombo na ye Vicky Wamba oyo akoma pasteur. C'est Vicky nde mutu ayaki kuna na tongo wana azwi ngai akena ngai na British Refugee Council. To vandi na Vicky tangu tu na ngai ko ba bengi ngai Vicky na mbo ndeko merci ndeko vraiment tikala sikoyo bako aider na makambo tu ngai na kena ngai. Mais Vicky avanda kiti ba benga ngai ta ba benga ngai po ba sala ngai interview mais à cette époque ezalaki interview te ezalaki kaka non oyaki ndenge nini okoma ko ndenge nini allez expliquer bango ba bonne note bango bako tinda yango na immigration mais en attendant bandoke le place au vanda. C'était comme ça. N'expliquer ndenge na yelaki na passeport na ngai tout na visa Angleterre, j'ai tout expliqué musala en Angleterre ici nango abimbo to le kilo place na Toton if na Croydon Manu Zola azo kangai ba binda kuwana na Petit Gabi Diwa baza présent ba bi painga na zovanda ba nickel o ba kufa bayebi ndako parce que nike tango ya esika bazo kotala ngai kuna na ndako wana Joan Kika aza présent bayebi ndako wana le même jour kaka wana tango basenga bazo ba donner na ngai sili bali na ngambo zwa mbongo abisha ngoyo kende na pale wana kuna kovanda kuna pesa adresse ezaki côté c'est là que non Dieu merci côté na kende ki kuna bachaki ngandaku ezabe musika tena côté dokisa vandaka. Alors lobby nango na kena cabine na bengi bon en tout cas ba pisa place na sudi ya chambre côté ni nango côté king oh mais ezaka côté na biso te. Soko lingi ko tala ngai zoka bisi 60 et comme mayoti awa epanga nazali comme ça tout le monde naka. C'était comme ça. Bandeko et de dokis a salangai yango wana abenga Vicky na kutana Vicky na ndako na ye. Baki kotika ngana immigration pendant na British Refugee Council. Oyo etika la bande ko ngai nazali diplômé en biochimie na Congo. Nga. À part ça, ba classe na ngai na sala na Congo, moi anglais na ngandambu na yekola na Congo. Tangu na komi na Angola na zaki na musala kusala na ontene bandeli parce que na kina âge à service militaire. Il faudra que les services militaires, makama mike ne bandeli pour na soki nazala ka moi occupé na makama mike nazo kendra ngai na bakuru anglais na kimbango nazala ki déjà na connaissance na ngai anglais ya classe ya D6 ya Congo d'ailleurs ba parents na ngai tanaki na Congo na kina professeur Mobimba batimi balé moko ya français moko ya anglais bapisanga ba cours supplémentaire ba parents na bazo futa mbongo kombo na ye Adamo. Donc moi na matadi miso tu atanga na Talambanza ayebi professeur Adamo kombo na ye Adamo. Moi sina ezalaki mayamba bana matadi azaki pe tu musicien apo yeba na question ni on bana Belvedere kuna na kina professeur mususu ya français kombo na ye Mwakandombe Mabiz bana batanga na Talambanza bayebi ye. Donc ba parents na ngai bazali ko futa ba mbongo na procédure sur ba cours supplémentaire ngai. Ça fait que tant comme na Angola pe na continue ba cours na ngai anglais wana ti ndenge vie ke ndenge makamusu ti na ye Angleterre. Donc anglais na yebaki yango déjà. Na kenda ko samba na immigration tout était fait ngai moko.
tant na ke ko samba après ko samba na ngai balobi na ngai kende totoki na yo mukanda na poste donc na kenda na mutu te dokis soko na mukanda yo komelaki ngai aide osalaki mpo na nga soki dokis ozwaki 5 livres to 2 livres na poche na yo opesi ngai kembe na kende okende kolia na temps oyo nga na vandi na Angleterre dokis sala video loba yango soko na aide mususu yo sala ngai à part kobenga Vicky Wamba les lois pasteur que j'ai sali en passant akete na biasi dokis ofinga kanga ye abota kate dokis olobaka mabe ebele na kombo nanga na yoka nanga dokis na yebaki na ngai yote na yebele na poto dokis tangu ngai na zwi chambre na bandaki koya na ndako na yo kotala yo parce que la ye mutu asikana beki nzela te na ndako na yo pe ndeko tukufiri bato ebele daye namonaki gordo mokole biso na ndako na yo me ngai nayebaliza gordo banda matadi na belvedere nafika mino lelo parce que boyebaki makambo yango te ozona na ngai dokis na ndako na yo avant na ya na mimileli ya tina nga kuna na ndako na ngai mpona kovanda soki topase après milingo ne pa na yo okomona soki bloko kolia ezali c'est clair que moi na yo mona kutuli biso to kolia là j'apprécie mais dokis tangu na ye koyebaki no camarade na ngai peza ya pire oyo nakola na ye na Congo Cherige azalaki neve na yo namonaki na video na ndako na osaki video moko boye ya Cherige oyo Cherige obe neve na ngati nga mwana ya suka ya libota mama na bango c'est là que napesi yo considération na yo ezali te mpona koyambanga te considération napesaka yo ezali mpona Cherige donc ngai na koli na Cherige c'était un ami à moi pire donc ngai nazwa basi bafolie ya bambongo ya bapara na ngai avec Cherige neve na yo donc soki namoni yo namonaka Cherige et Cherige soki likambo ya bien te il m'appelle kiamena yo oza kuna oncle atosala boye donc nyonso nasalaka mpona yo te mpona Cherige est-ce que bozolandanga malamu dokis olakisa ngai rien na vie kote balukaka mbongo boye rien ngai soki yo obeli bato babengaka nga nasalaka na ndako na nga yo yaka basi na ngai nyonso tu oyo ngai yo yebi na ndako na ngai ezala 20 ya 20e siècle nakokitisa na pesi yo omeli eloko tu yo lingi nga nasalaka na mbongo oyo ngai nakobimisa na pesi yo donc nyonso tu oyo yo linga nga nasala moi je fais ça sans réserve liboma na yo soki ezongi enkisimi yako ebunda molokisi ekoko ebunda nkisimi yako me nga na bimaka ngambo nakolia te okoya na ndako nakofandisa yo soki ole osilisi omeli nakotia na voiture na ngai nakotika na ndako okoti nakangi porte ngai nasalaka tout ce que j'ai dit soki ezali ya lokuta nalingi mutu moko atelema aloba Cherige akobengaki noki amena noko boye ngabi j'ai fait okotaka hôpital ngai mutu nasalaka kombo na ngai nakotisaka na hôpital po yo okota hôpital c'est moi qui fais ça ngambo oyo namema mpo na yo nayebi yango te nafinga yo nulle part namoni yo na chimlo bozo kosangana soki ndenge nini na bato mosusu parce que ngai nasala eloko na association eloko wana ezali ya nga te ezali ya bana Angola naza na mission. J'ai toujours dit mission na ngai ezali oyo nzambe apesi ngai kikongo na yebaki te kikongo na yekoli na poto eye bingana wana lobaka eye na mutu eye bongo koloba na ngai na eye yango moko na mutu na nga partout obengisaka ngai na kendeke natikaka makambo mosusu
mwana ya nani ya kufaki na kisasa na France na matadi kuna mwana ya mimi ndeko na ngai ya mwasi mwana ya semiki na ngai mwasi ya Cherige juro matanga na voyager nzoka ne makambo pe ya mwana msusu ya biso bisagia balobila ngai no na tike kufa ngabilo soki matabila ngati me makambo ibale ya mwana bito sala yango ngai mutu moko na ki obligé matanga na ke susu te parce que ko ezala ko bimisa na Congo na lobaki makambo ya ndeko awa andele mwana ya andele na lakisa bino considération oyo nga na zana yango pona ko vivre na nga bomoto na ngai mais nani awa na Angleterre na salicité nani mukolo nini oyo atinda nga na kenda te ke mbongo oyo nga na bimisité na sala nani lelo chimblo azo kene kwena suka moko na ko pesa bino vrai solo ya chimblo oyo ya salaki bandeko mais nayebi ke bolingaka ngai te mais ezali kaka simple jalousie kaka ngai bolingi te vini oyo ata lolingi na biso bino momela napesaka bino yango mbongo na ngai nabimisaka mpo nasalisa bato nasalaka nabana kotanga oyo nasali mpo na bino nabana kotanga yango sikoyo nasali bino defi boyebisa ngai na pesa ka voiture na nga na bato mwasi na nga ya ndaku asalaka na tribunal azaki na grade moko mais tokuta bafeti komela masanga mwasi na nga non nga nasalaka na leta lokolo yo lango eboye okoconduire te bango bakende mosika na erotika mwasi na nga ya kobomaka erotika bato mosika bato mosusu azongi ye moko sele mpo nga na kwiti na lala nga nazwaka voiture na ngai na pesa na bandeko mosusu keno loko tobeli masanga bokende na voiture bozokende mosika bokende nango bongo loyi boya kozongisa nalingi bosala ngai défi tout ce que j'ai dit si j'ai dit le mensonge alors bosala ngai défi mais oyo nazosala mpona peuple angolais nasalaka yango avec toute honnêteté avec franchisme bolingi yango te mais nazala comment nakosaka nasalaka bamabe bamikolo balobi bapesaka mutu respect ya moto ezali na baoyo bayebi ye bapesaka mingi respect na moto na baoyo bayebi ye bamikolo biki no zituki yo mutu watu wanzee mais okamwisa ngai lelo mpo kaka bacreye makambo moko na nkombo ya mutu parce que bolingi mutu na bolingele mabe. Mais tout ce que vous faites là, ndenge bozo de kovanda kuna ba chimblo bolo ba mabe na kombo na ngai. Hein? Bana yebi nanga. Ate bengela imbira sala boy vraiment. Et no kaluze okobo zutuki mutu. Kwandi ko wanse wako vo watu wanse yani. Hein? Boyebi yango te. Respect na yo mutu zaka mingi na bato bayebi ba kopesa yo respect parce que bayebi yo valeur na yo. Donc ba kopesa yo respect. Ngana wela ki mukolo na bino, na wela ki mukolo na bino te. Nana ona masuku boye, boliaka ba plan so nana boliaka te. Pa masaka tout na bomelaka. O te ngaka lingi ve wana, oyo te opesi ngana lingi wana kuna, na ko bimisa yango na pesi bino bomeli. Sikuma bena nga ezali wapi. Donc ma bena ngai prendre baka non, mais non. Nazana ba principe ya vie. Oyo ezali ke non, et ko sala mutu mabe, nga na kati na ko zala te.
On est allé à Bino et j'ai dit non. Et non, on est changé de raté. Nous allons ferme. J'ai dit non et non. Oui, mais ça est là. Ceux qui nous ont envoyé à Moutou, oui, j'ai dit que non, à Baki, oh, ils sont là-bas. Ils sont là à Bongo. Ceux qui nous ont idée, on a 100% et ils sont là à Bongo, on a changé. Fermeté Nangaï, ça dérange beaucoup. Ça dérange les gens. Mais moi, je le sais. Bon, quand c'est que non, association et Koufa T et Kaka. Ça dérange. Mais moi, je le sais. Chimblo, tant que mon qui n'a yebi, mais Chimblo, tant que n'a pas nangai, qui si bachak na bloc au lia. Mais tout ça, donc j'ai tout découvert. Donc c'est ça dans une Sabino. N'a pas Sabino li solo ya Chimblo. Chimblo ça leki. Chimblo c'est un petit. Na yebi tout ça dans ici là pour le moment. Vinanga boyebi, bino tout parce que ndaku nangai, boyebi ndaku nangai comment moi je vis boyebi. Naza tellement honnête, tellement juste, ça dérange. Na sali si bino na niveau mo no bino kutu boko ko sala te o ngana sala ka pona bino. Et ça dérange parce que vous avez mis ma wana te, ya ko aider na ni, vous avez mis ma wana te. Qu'est-ce que moi j'ai pas fait? Même pas Congolais peuvent témoigner, bonté n'anga ba aide n'anga ba Congolais peuvent témoigner, des Ivoiriens peuvent témoigner, les Congolais des Brazzaville peuvent témoigner. Même ba Shumura nanda ko n'anga ba lala, na box ba ngba ngunda, na sala ba ngomi kanda na so ba ndaku, ngai na komaka yango en anglais, na sala ngunda, azu mukanda, ngai na sala yango, mais il n'est pas de mon pays. Bon mo famo ko oya mboka nanga na sala te. Mais ni na sali qu'on a docusté. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? A sali ça na engate, a pesa na engai et loko. Yata un cas, et ça a pesa na engate. Donc nanda qu'on est quand appelé na viti à kenda ko box sangai. Et puis tant na kisi kana ko banzelate, so na ke pas passer moi journée kuna na le kuna. Nanda qu'on ngai ye alia amela. Collègue on a bela nanda kuna ye. Et il vient chez moi. Bazali comme ça dans la Chimblo, je vais vous raconter une histoire. Ngana ki soki Chimblo, lokola zaka nesika ko lela te tika ko mela te, aya ko passer la journée, toute une journée, mutala mukolo na 56 ans. Si ba mula on nango, aya ko passer la journée, akoya 8h à tongo pa ya dokis, alonge pa dokis 24h. Ngai na zana musala. Ba ko benga ngaba ko déranger ngai zone ba combina ka ke non mais ya mona na mbongo. Donc, il faut que musala, même 20 photos, il faut que musala dans la zone, il faut pas na mongo, na parquet voiture, na ya boyo te maintenant to l'été dans ma sangateur. Donc, si on a cachité, faut na bima, na kize carte crédit na ngai, na sumi bango masanga, na tikeli bango te bani yo, na sumi ba bloc oli a take away na tikeli bango na leki. Donc, chaque fois que Timblo ta kuna na east, aya e pa ya dokis, il faut ba benga ngai, na uta musala. Ce qui est dans le tes alliés, tu es jour au week-end, bah, qu'on dérange, tout ça, mais il faut y aller comme. Ok, ne boye, bah, ça m'a sangate. Donc, ngai, na somba comme ça. Donc, qui ça commence à un niveau, à bengi si bah, tu vas na sima auto, comme il y a un ndaku na ye. Na ko kende boye, ndaku na boye, oh, te, toi c'est la qui amène à ya, yé de toi c'est là. Ok, ne boye, mais il y a fait ça pour ça, oh, ni nango. Oh, te, après ça qui mbonge, pas na. Donc, il y a benga, boye, oh, te, yo, ndi makaka, le voir sur ma sang. Donc, azalaki ko utiliser nga. Mais ngai, je voyais que bon, tika na suba. Na ko bima na carte na ngai ya visa, na ko masanga ya 200 livres sur bloc na ba gâteau tout de ko tika. Batu mususu ngana ko tie essence na ko konti mo kitika ba musika. Moi je faisais ça. Bon mon niveau ya bolingo na ngai ya mur na nga. Et bango bakati niki non parce que utiliser ngate nga soki na ye na kuti na passe na kosunga. Donc yango grand-mère na ngai koko na nga kikonga et pas ali a jusqu'à ça une page oyo aye ko saki ngai et yango tutu na salaka na long la kate na bakisa kate. Yango na monique balingi mokili balingi no ye asala mingi na vina donc ye akomisinga ko na zate ye asala nga et loko te na vina nga. Ni one pas ma kabele ngate même tout pas na kabele ngate
ngai mwasi na vie na ye azaki mwasi ya président ya Ghana soki na kosi bino botuna baka mondo mulamba bamanu bakitoko baloba te bozobata père Mulangi bokoloba te manu dari bokoloba te bofani kimia bokoloba yango te moto wana che video do bokataki po nalobaki bongo te nalobaki bongo po napesa ye lokumu vi na ngai ndenge eza boye siyer na nga bongo na nga c'est tout je n'ai rien appris ni mukanda ni eloko moko tosalanga na ye jamais soki ezali nasengi bino bakamarade na ye ovandaka oyo bozo combine ndenge bokolianga ndenge bokotia bapoison soki ndenge nini bobima boloba defi nasali bino yango wana soki ye vraiment asalaki ke vi nanga ezala oyo nga nazali bon j'espère que azela te ke libome ya bongo aloba te asala mpenza ntango kino libome esilaka azongaka juste yango ntango aloba asalaki nini nakosenga ye merci parce que abengaki Viki Wamba Pasteur aza vivant nayaki nakute na ndako na ye ayaki kaka na BRC c'est tout et tomonanaka na ndako na nga ye nayambaka ye ti lelo j'ai fait tout oyo nakosala na kombo ya Cherige c'est tout mbongo na nga napesaka alo namoni te video wana tinda bacheli yango eza nini nayebi na nga te peut-être pour ba minimiser nga bona que non moni ye oyo azali c'est Dokis peut-être qui a fait non il n'a rien fait dans ma vie rien ni document ni traduction bureau moko boye isika moko boye rien nasali défi na ba oyo toza nzinga na ye obazalaka soki eloko ezali kosalaki oyo na nga nasali défi bomoni ngai je dis video ebimi na nosala na video nakoloba na nga te oyo nasala mpona bino parce que ce n'est pas important wana ezali bolingo ya kobotama na nga ce n'est pas important et je le dis sans exception boyebi oyo nga nasala et oyo nazosala ekosalema nakosala moko etikali na bango nake na konono so nasisi konono après ça parce que balingi nazonga na ngola donc ane oyo tozobato balingi nazonga na ngola bandeko na nga balingi nazonga na ngola donc nisto naosala ekotikala na baoyo elali kaka nde mikanda yango ezala légalize baprofite yango nsima na nga tokala epa